génération ya sika esi eboya umba elingiseka bashamama bisengo biso tobinaki chachacha mambo tango na bolero bana ya mbula oyo mama c'est caneton allez caneton allez maman caneton mbote bandeko balandi ya émission munuka mubange lumbaka solo mebimisaka makambo ya malamu lelo tokutani bongo pona ko solo la lisusu masolo na biso ndenge tomesana pe kopesa ba conseil na pesi bino mbote na kombo na Yesu ya komisi biso na mbula oya sika vraiment azwa lokumu ngana lobaka toujours que bato baganga ka soki mbula esili okende na biloko noa mabe oya kinango oya yesika nde ya malamu ngana lobaka bongo te ngana pesa nzambe merci po mbula oya eleki wana yondo olingaki na vivre apesi pe merci na mbula ngo po makambo malamu pe ezalaki likambo liboso apesi ngai pema ya mibale ta mususu obelaki na kati ya mbula wana me ba mususu bakufi yo ukomi na mbula oyo ya misato eza na makambo ebele oyo pe o réussir na mboka wana mbula wana ya unga ntukana ndenge na kumiseraka ngo nzambe na pesa ke merci soki tokoti na mbula sika na kumisi epo na yebiki ya kozala nzambe na nga lisusu tokobanda na ye po tokende koma lisusu na bambula mususu ekoya donc esuki awati bonane na bino nyonso eponaka nango mokolo te toza na janvier mutu nyonso yalandaka ngai en tout cas monoko ya mobange malgré solo yango atombeli bino mbula elamu atombeli bino bokola bowumela atombeli bino bozala nzoto kolongonu atombeli bino pe bopambolama na nyonso oyo bokosala na kombo na Yesu aza malamu yango tobandi émission na biso totiki kana babuku ya moko Yesu atambusa biso bandeko lisolo ya lelo ezali ke napesi nanu merci na ya nanga moseka na yo kopesa pe mbote na papa botembe bayana ngo bapesa nga ba conseil na pesi mbote vraiment na libota na ngai famille na nga pe bonane pourquoi pas na pesi pe mbote na groupe salongo na biso mobimba bonane pe mbote na bato basambelaka na biso elongo na église mbote na bino nyonso bonane akeke mingi baza bato bikolo mususu ya mangala nde bakoyoka nzamba azwa lokumu bandeko lelo na ye pona likambo ya ndeko moko ya mobali abengaki nga lisolo ona sina na betango mwa kala me lelo oyo babengi nga pona yango parce que bato na bato baza na ndenge oyo makambo ezolika na mabota na bango eza likambo nini ezali likambo ya koteka mapango ndeko oyo alobi na nga ke mama nga na bengi yo boye nazwaki numero na yo nasepelaka mingi na émission na yo pona ba conseil opesaka biso nga pe nasepeli mingi ndenge obengaki nga alobi na nga mama problème nga naza nango awa na famille na biso tobotami 5 tata na biso na mama na biso tata aboti biso nyonso na mama kaka en tout cas ti tata na mama bakufaki balakisa biso bana mususu te mama botaki pa mususu tata botaki pa mususu ezalaki te na ndenge totikalaki kende nga nazalaki na nga kosala mosala na ngai na ye kozwa pe nzela na komi na nga na poto naza na Londres natindaka mbongo bobongisa eloko boye na ndako bobongisa eloko boye na ndako ya basi mibale tozala na bango bandeko mibale ya basi bango mibale babala moto na moto aza na esika na ye ya mibali mibale nde batikala sikoyo baza na kati ya lopango so basengi mbongo na tindi locataire pe aza na kati ya lopango wana afutaka mbongo soki locataire afuti mbongo nalobi na bango bino kuna bokabola me bobombaka pe ndambo pota muso ekozala na mwa misalo ezalaka na kati ya lopango eloko boye ebukanaki bokobongisa ngo kana mwa mbongo wana bon mama wana elobanamaka nango kaka me bato penzo baza na mboka na biso baza bato te bakobomba mbongo donc mpona koloba kaka mama ke mbongo wana nga nalandelaka yango te tofandaka bien tobenganaka tozalaka na bango bien mbala mosusu naye kokende Kinshasa ntango nazwi mikanda nyonso ntango nake Kinshasa nakendeki kokomela na hotel me kolia makambo nyonso ezali kosalama na kati ya lupango na biso akokuta na lupango kuna toilette penza ezalaki malamu te nalobi na bango
mais toilette eza malamu te boye ndenge nini nayebisaki bino ke mwa ndambo mbongo etikalaka wana boji kosalisaka mwa misala awa tala locataire oyo azali awa aza kosouffrir eza malamu te soki na bamboka poto ozwi problème oyo te eya tokosala bamakambo elekaki ebele na bi ok lokola eza bongo ngai nakosalaka bino ngai nakosalaka natika napesa bino mbongo bosala misala ubie ndenge nga nazali amwa mikolo nazozwa bolukela nga moto ya kosala misala mama babengi mutu aye kosala misala moto alobi na nga ke po asala misala wana ezali $300 nayebi problème te nazalaki na mwa mbongo nayebi bon $300 na opesa yango natuni bango baoki kokitisa te oyo te bakitisaka te awa kaka ndenge alobi ndenge wana likambo te nandimeli bango basali mosala wana esili ntango basali mosala esili wana moko mosusu naye na kati ya lupango nakuti discussion wana ezali mutu oyo asalaki misala no bango bapresentaki nga naleki na nga mobali mwana suka bazowela nini bazowela makambo ya mbongo menga napesaki mbongo problème nini donc leki na nga yebaki teke na koya na lero wana nzoka ne mbongo nga napesaki leki na nga apesaki mbongo wana te et puis mutu wana asengaki $200 mais leki na nga asengaki nga $300 tala nanu mama ndeko na ngai moko pe nakendeki na memeli bango biloko nakozonga nazangisaka bango pe mbongo te mais leki alingi alela nga $100 mama likambo te mutu wana alobi te nga nasengaki $200 ye apesi nga $100 ya pamba yango wana ndenge nazongi mpo na $100 na nga wana mosusu mpo nga mpe nazalaki nga moko te amonaki nga mpe na mwa moto toyaki na ye azalaki kosunga nga na misala wana ya kotonga yango wana mama esalaki nga pasi nalobeli leki na nga nayebisi bino mutu bolalaka na ndako oyo bino bato bofani na ndako oyo ngai navandaka na ndako oyo te me ngai nazouta mosika kuna ngai lisusu nakosalisa misala mpo na ndako toilette ngai nde nasalisa me bato baza na kati ya ndako oyo ezali bino eza normal te ezalaka te il faut koluka osala misala so bapesi yo mbongo osali misala asala misala wana te leki azala na esengo te na ndenge nalobela ye mpo nalobelaki ye devant mutu wana oyo ayaki kosala misala napesi mutu wana rendez-vous nalobi ne yaka mokolo boye bongo nga napesa yo $100 na yo oyo etikalaki mokolo wana mpe mutu yango aye nakamati $100 na ye napesi donc ekomi lokola ngai leki na ngai aleli nga 200 mobimba nalandi yango te mama namoni deja ke motema ya mabe ekoti na libota nasololi na bandeko na nga basi oyo babala bango mpe bayebisi nga babi ye azalaka ne kaka bongo ye azalaka ne kaka bongo tomoni mpe ndenge ya kosala te akosala mpe mosala te donc tomoni eloko akosala te mama naye kozonga na ngai nakozonga ngai nazongi leki na ngai ya mwasi aye kobenga ngai nakumelaki te aye kobenga ngo yaya ndenge ezali awa petit frère azwi bato basomba lupango wapi lupango tata na mama batikaki lupango nga natonga ndako na nga na kati lupango nga nazobongisa naza na Londres awa nazotinda mbongo nauti kuna na bibisi mbongo na ngai napesi mpo na toilette nde lupango wana alingi ateka bandeko basi balobi en tout cas alobi ke lupango wana azoteka nasalaki eloko mosusu te mama nabengaki ndeko na nga mobali nabengi nga makambo nini nazoyoka mpo na lupango o bino kuna boza bien boliaka bomelaka bolataka biso atoza na pasi yango ngai en tout cas lupango etekama kaka lupango soki etekami okozwa nini te lupango soki etekami nga na kosomba na nga lupango mosusu nasobi lupango mosusu na quartier mosusu ya mwa mosika oyo wana bambongo ekozala likolo wana tokaboli mena makambo wana nyonso soki totali moto akuti kozwa décision nano ya makambo wana ezali ngai ndenge nini ebanda epai na yo osololi nano na baoyo ya basi nsima nango nde bango babenganga mpo bayebisanga ozomona teke ozomanke nga respect obonga ndenge nalobi kaka yango wana mpo nayebi ke yo ozalaka komplike tusa yango wana bandaki epai na bango awa na kisasa soki tolingi toteka tokoteka na biso nga na si na deside toteka natiki ye nano nabi na kobenga yo nsima nabengi oyo ya mwasi baza bango mibale wana nalobi na bango bobenga na tosolola tosatie conférence na tuni bango balobi na nga ndeko na biso ndenge ezali ba commissionnaire même babandi okende tala déjà ndaku po basomba
po basomba lupango. Locataire oyo azali wana apesaki déjà préavis po abima na ye aluka ndako mosusu po ye azoteka lupango wana. Sikoyo préavis yango ya apesi mutu wana kezwile papier azala mbongo akozongisela mutu wana po mutu wana umeli mingi oyo alobi soki ateki na mbongo wana ya kozwa nde akopesa locataire wana mbongo na ye. Mais avant locataire akende il faut azala na mbongo po akende kopesa garantie epai azokende. Bandeko na nga basi sikoyo nazo comprendre te totikalaki 5 bino boza mibale biso toza misato. Mais oyo mususu yaya oyo mususu leki oyo mususu ya mwa mukolo yesi kwa zolo banini oyo alobi aokipele makambo wana te po aboyi na ye kokufa aokipele makambo wana te lokola zane sune loko kuna te basala kaka ndenge ya moni. Mama na yoki boye mama elekeli ngai na lobi me oyo makambo nini oyo mama lupango efandaki lupango siko tokomi na kati ya problème ke lupango etekama. Mais lupango etekama siko tokozanga place ya kolobaki place ya kokuta na biso. Yango mama tala nanu makambo ndenge soleka na famille na ngai. Na ngaki na solula na yo ke ndenge nini na koji kosala. Yango wana papa nga na yoki na ngai makambo nyonso soki omoni nga nazoseka po oza mutu aliboso te. Eza lupango ya liboso te. Na Kinshasa ekomi lokola maladi. Menga nazobenga ngo ngai na lobi te ke Bible mtelobi na ngai. Po lobi balobaki otala a prophétisaki malamu te naza prophétesse te. Mais na ndenge nga na kanisela kana lobi te eza molimo akoteka moto komi na Kinshasa. Molimo akoteka moto eza na mboka na biso. Ya solo. Puisque ba oyo bato bazoloba eleki ebele nasala ngo ebele. Batu na ndenge na bango. Lupangu batu balingi komona lupangu te. Lero mama na tata basombaka lupangu wana bazalaki na idée te ya koteka ngo batikala koteka te. Ezepe na baboti nususo batika maloba balobi lupangu na ye bateka te. Me bana batikali na sima bateki. Eza milimo eza na Kinshasa siko. Milimo ya koteka mapangu eza na Kinshasa. Kinshasa mapangu ezalaka minene lelo koma mike. Omona lupango ezalaki munene bakati mutu na mutateki mwa isika na yebo bakati ata mwa 5 metres azwa kaka po ye mutasombi pe abana kuzwa place na ya kulala. To boyi te. Me koteka mapangu. Lupango eze siko tiaka mutu na yo. Lupango eze sika ke na Kinshasa na tabo ke kofutela. Moko na bino ochuko sana problem akoya kaka wana ata ndenge mutu wangu ata ndeko mobali ya bengi ngai papa yo mutu bengi ngai ozana poto me soki bandeko no ba comprendre ke awa na poto epa yozali soko songi kuno fandi na hotel me lobi so batika ki lupango wana kojiko bongisa penda kupe ya kitoko na kati ya lupango wana uvanda ka wana soko ke hi ozo ganie mbongo lyokota na hotel uvanda kanona ndako wana kokotika penda kuna yo wana pe soko sana yo kuna te batu pe bazoke na bango Kinshasa eza lokola mu appartement moko boye baninga pe bazoke kuna bazofanda na bango bafuteli na bango bapesi yo mwa quelque chose wana pe bandeko no pe kuna na yebi kotika bango te bakozwa ndamu. Me molimo o ya koteka mapango baboti ekominde ya kokamwa Kinshasa nini kaka na mapango ekomi lokola soki mutu azotala lupango na bango ekomi kopesa ye lokola lupango penza eloko penza evanda kakao so evandi kakao ekopula mutu akomi komona lupango lokola Thomson oyo eza na congélateur te eza na frigo te ke soki sali mikolo kopula lupango epolaka te mutu ke polaka po mutu ko soma ngo kaka lelo oyo place yo ke ko bimisa ngo place yo sombeli yango po zonga nango ekoki ko bomona nzela to yango moko pe ekoki kokufa na nzelo koki kosala nango accident otamboli na makolo to koti na bisi to na mutuka mosusu mutuka tikali ne wana na nzela. Me lupango bateka te loko wana vraiment pona koteka yango ba mambo yokani bino nyonso bozo sala changement ke tolungwe awa tokei place boy ke koteka po bokabula mbongo ezalaka musielu na maboko. Me nazo benga ngo milimu parce que bikamona koloba peut-être batu mususu bakomona mabe batu mususu bakoseka bakoloba mama lokola sekisaka batu me nazoloba na ndenge na nga keza milimo
ndenge mapango ezotekama na Kinshasa ndenge mpe mboka na biso ezali kotekama to ezalaki kotekama nayebi te naloba langage nini. Mabele fandi nango te totekela mopaya, mabele fandi nango te totekela mutu oyo kokende koyokana bakoyokana wana bokutanaki na mutu boye pesanga mwa ndambo wana omoni mwa ndambo wana soko pesanga meza milimo te. Eza milimo koteka mboka, milimo koteka mabele yango wana ezolanda peti koteka mapangu. Finalement tokosalela ndenge nini? Toyokaki sango ya bitumbe ebimaki kuna na bamboka na biso kote ya bambala na bateke bazowela nini? Bazowela mabele. Bazowela mabele. Kozanga mabele eza likambo munene. Kozanga esika eza likambo munene. Bozana esika na bino bobatele esika wana. Bobatele esika wana. Ngade na lobaka penza bandeko nango bazala bamboka na biso bandeko na biso batikala na bamboka ngayo na zolo banabino bobatela ba mabele na biso songa lo mweno bobatela mabele na biso kia dimpinda bobatela ba mabele na biso bampangala kuna kotia batata nanga bobatela bamvela kuna bakikeba bobatela mabele boteka te soki bayeli bino kuna ote mutu awuti na ngambo wana boyebite aya kosomba ba mabele wana bokeba boteka mabele te boteka mboka te. Ngana yebi mwasi moko mundele azali kofanda na Canada. Me mwasi wana bazalaki na mikolo bayaka na France awa. Pona nini bayaka na mboka na bango. Oye pai bango bauta na bokoko na bango. Me ezali kambo malamu. Ezali kambo malamu. Lelo oyo soki vraiment ndenge kaka makambo ezokendela Nzambe asungi biso. Pourquoi pas to bakolobaka kete bana nyonso bautaka na mboka boye bango nyonso bayokani bakene na mboka na bango penza na mabele na bango bakene na bango fete kunego sala nyiza mboka na biso ndenge moko na lupangu ya tata bokoloba kete mbalo to kosana bapoto ango te bode poto te Afrique du Sud te mais tokita kaka na kati ya mboka na biso na lupangu ya tata nde pa biso tokene na biso kosanga na biso nyonso to fete na biso mabe za wapi bolingi kotalela yango te mususu akoloba to kabola mutu na oya ye tatele na sombaka lupangu wana alobaki ke ndamu na yo yango ndamu no yango siko boteki lupangu toilette ezalaka moko na kati ya lupangu le tata botaka bino 5 bozakola ndako moko bozana ba chambre mais tata wana tia salaki ba bikoso 5 te na yebite na zoloba pona mona kango te asali bikoso 5 te asali ba toilette 5 te ezala kaka moko po bino nyonso bokotaka ezali kaka moko po bino nyonso bokende kosukolaka wana la kisini eza bolingo moni eza bolingo boza kokanga ma place moko siko liboke wana ba papa batika bino ke bozala bomoko bino bokamati yango boteki bokabola mutu na parti na ye kasi bozokabola famille kasi bozoka bwana deja po ebandeli yango oyo kuna lingi te bateka oyo kuna alingi bateka oyo kuna lobite yanga ngala ngoko na yebi ndenge ni na kosala parti nanga oyo kuna lobite te ngala lingi nanga te to tika ngo evanda nango mais fin de fin eloko elakisa balakisa ka musapi te kamaka mboka obiso ba Kongo to loba balakisa ka musapi esiko na kotonga ka mboka tandele esiko kotonga mamboka ti ba kotonga ka mboka esika wana toyoka batata batikela bino bongo bino moko boki kosomba te bango batata na ba mamo batikela bino mapango bango batata na bango na ba mama na bango batikela ka bango soki pe batikela ka bango eske bateka ka oya batata na bango na ba mama na bango pourquoi yo zo compter kaka ne loko yo tata atiki ya yo ezali wapi sala musala sombe sika na yo kuna eza référence na bino papa kala mingi te mission kosila mais moi toli na kokaki kozala nango kaka bakoloba na yo bango baza ebele yo talela bango talela baleki soki bango nyonso moni ke majorité balobi bateka papa keba makambo eza ebele na mboko mikolo bato ebele bakufi mpona makambo mapango ya koteka wana zala mayele soko moni ba décider yo zano na Londres ba décider
quelque chose oyo bakopesa yo bakisa mwa mbongo soma mabele na yo kote mosusu otongi na yo mpe kotongama nango kaka toli na kuti kopesa yo kaka yango wana mpo bandeko wana bakoyoka lisusu te eza lokola bateki mboka te bateki mboka bakoyoka te ye asi ateki aza na besoin azwa mbongo na ye aza na posa na yo lisusu amoni mbongo ezali koleka yo mutu zala mayele papa soki bapesi yo soki boyokani ke boteka te sava mais soki boteki te zala mayele deja obanda kozwaka ide na yo ya kosomba mwa esika na yo ya yo moko po un jour papa ekozala surprise po lokola bango bazokana ndeko wana azokana soki aza na makasi koleka akomema baninga na kati ya loyenge wana etekami po zanga te ezala na oyo ya yo deja bandeko balandi nakanisi tokomi na suka ya emission na biso tokeba na koteka bitekateka toyebi ke baproblème ezali me tokeba yango mboka ekei ndambu eza milimu wana nazoloba te ke bible moto elobi pardo ngai nde nalobi eza milimu na ndenge na bandi komonela milimu akotekateka yango nde moto ye ekoti na Congo ale ekoti na kati ya bandako ekoti na kati ya mboka ekoti na kati ya bandako tokeba nango tobenganaka molimo wana tobenganaka kaka mari de nuit na femme de nuit te femme de nuit kutu babenganaka te kutu alala pongi mari de nuit nde babenganaka mingi na pauvreté tobenganaka kaka ye te tobenganaka mpe molimo oteka mapango nzambe apambola bino nalingi bino mingi